tango baloba na ye bavanda batala makambo ya mboka aboyaka amonaka ke lokola ya azwi likolo na se mpo na ye esili mutu mosusu aza te kaka ye sikoyo kosenga dialogue sikoyo komi na posa bakongole yo Kagame yo kangama na ye yo kangama na Kagame eske Kagame aza nani na Congo Kagame aza nani biso toyebi Kagame te biso tokenda kosiama na Rwanda te pona nini yo ozwa bokonzi awa na Congo sikoyo antete ya bokonzi ya Congo ekoma lokola neti Kagame eske Kagame na kata Congo oyo aza nani aza kolo mabele Kagame ye mutu akendaka table ronde Kagame ye mutu ba Belge bakolinisaka pona Congo yo kangama na Kagame sikoyo awa kosenga dialogue okokende na ngona ba Rwandais ou bien okokende na ba Congolais yo ndo boya présence ba Congolais soki otinda batu na yo bakita na ba commune bakita na ba quartier otala lolenge batu bazo vivre na mboko oyo na ba fazera ba mama na ba fazera bana mike esika kolala eza te na ba tata ba jeune garçon akomi koluka ki liboma ya makasi po aboto na eloko epa mutu po asenge eloko epa mutu yo mikumba batu ebele boye bakokende nango wapi yo mutu moko soki okokende dialogue benga Kagame bokende dialogue na yo na Kagame po mutu apesa yo bokonzi Kagame mokonzi ya Congo Kagame Congolais ya Congo Kagame bokokende kaka dialogue na Kagame tango dialogue eza lisusu te biso posa na biso ezali kaka na minute oyo ata lobi zwa decision ke na tiki Congo wana biso to sepeli makambo ya dialogue wana yo za lisusu na Congo yo tolingi ko mona yo lisusu na Congo te tolingi ko mona yo lisusu te Messieurs journalistes, messieurs Zinangagi, ezali boye. Kabila tango azwaka pouvoir. Azwaka pouvoir na menace te. Azwaka pouvoir na malembe nyonso. Azwi pouvoir. Tango Kabila lora kufi, ye mutu a remplaçaki. Mais Kabila il faut yebake ngai na sali na pouvoir tango sikoyo bana mboka ba ye pona élection Martin Fayulu abimi candidat ya peuple baye ko voter ye tango ba voter ye mwe abima te Martin Fayulu aye ko bima le premier koleka kutu Chilombo sikoye tango mutu wana zui yo osali na pouvoir 18 ans ozwaka pouvoir babundisaka yo na mutu te banomaka yo te me tango yo moni mutu oyo bavote na peuple alingi mutu na ye oyo atie na kiti ya bokonzi yo fale mia opesa pouvoir oyo na Martin Fayulu message wana nazo tindila bino bopesa mukolo pouvoir na ye soki akosala mabe soki akosala malamu bino bomona na miso bino sikoyo mwe bopesa Martin Fayulu pouvoir na ye bokamati pouvoir wana boyoko pesa ndenge boyokanaka deja boyokana na bino ndenge boyokana na yo na Nanga na Félix na oyo batie sikoyo na Assemblée nationale vida Kamer boyokana kana bino bosali bor na bino toko bimisa nani toko bimisa mutu na biso oyo boku na liboso tozoken toko manipule ye ozio pesi ye tango pesi ye osinise ye bakor yo bosinisaka mutu na bino boye baka bakor mususu o bosinisaka ye
mwebo siniseye bakori o msusu binobo yesiniseye makori ya mabele o yangai. Bakori ya mabele na ngai bisika toko sambela. Bakori ya mabele na ngai bana na ngai lukula bazokufa. Na mikolo nyonso nzambe asala. En tout cas, eloko eko sambisa biso bino na ngai mukolo ya mabele. Bakor o ya mabele Chilombo oyo asiniaka. Mabele za ya Chilombo te. Mabele za ya Chilombo te. Message na tinderi bino yangu wan. Lelo te, lobi te. Nzambe mutu ayebi. Mukolo toko panza na bino na ngai mukolo wa mabele eyebani te. Merci monsieur journaliste. Elo ngai ya liboso na loba Fachi Lambalia omwa biso toya te. Toya pete bezo tia osilisa ba problème no kaka yo moko. En plus Jean-Pierre Bemba longa ngalo ba pona yo. Wa mabe wa fo mwana mboka mobo ya mutema mabe Jean-Pierre Bemba. Potala to chaki mo espoir pa na yo. Mais yo lelo komi zoba ya baluba. Okomi bena zoba ya baluba tane bakomo manipilo papa nanga to lingaka mingi biso na changwa. Oza mutu biso to ko ignorer yo te Jean-Pierre Bemba. Mais to so ignorer pona okoti na buzoba. Okoti na buzoba. Moni potopoto balatisi yo. Balati yo mama na potopoto bakitisi yo na niveau na yo pena Jean-Pierre Bemba. Poto yebaka likofa changu. Jean-Pierre Bemba yo fronté Kabila na ba Pascal. Mais le mobwe un commerçant mobwe na poto ayeko manipuler pena Jean-Pierre Bemba. Na ministre na yo conseiller na maman S Bazaiba. Mère pena yo bundi na biso ozwi ba gaz. Lelo oyo mutu moko boye aya manipuler bino. So tala lelo ya komi wapi. Akomi na ye na mutu oku pesa. Omote ka ingra. Alors maintenant ngra makasi. So ku azo ignorer Kabila mu pesa pouvoir. Bongo yo Jean-Pierre Bemba saloni. Yango pena na koloba kaka Martin Fayou papa. Yo mais papa Zara moi ne la Sara esprit yo za na ngwana. Bolamo yo sa ke ta ke soldat du peuple. Et ta ke biso peuple to lingi papa. So du pouvoir. Ko bosa na biso bana ote. Surtout parlement debout. Biso to bunda pona yo même ata président za biso na changu de. Biso ne to bunda pona yo. Mais qui seke Lambalia. Soki liwate oki mamba na liste na mutuno pesingai tozo tuna nanu nzela ya banundu eloko ekangami toyeba te ba mubondo bazingi biso do ville ya Kinshasa mobimba na ba mubondo me bakosa biso kaka ke Rwanda me tozo mona bakonzi ya Rwanda bazoya kozwa bapete awa bazoya kokoma ba general banini siko ya biso awa bakoma ba general na Rwanda te pona nini mutuna to tuna yango wana keza boye tangu nyoso bazolo ba makambo ya SSS me biso toyeba keno bitumba eza kaka na ST ezala kaka a quelques mètres awa na Bandundu mboko tozo vivre tozo lia tozo mela tozo tambola Bandundu nzele kangama Bandundu bitumba mikolo nyoso butu moi batu bazokufa me batu bazokoka kolobela likambo yango te likambo kaka tokomota la S ebongo Bandundu bitumbo ya Bandundu eza na mabele nini eza na kati ya capital solution nini o leta azozwa pona bitumba eza na nzela Bandundu awa problème na nga nazotuna nde yango wana na makambo etali dialogue nayebi te na kokoloba nini pona dialogue ba dialogue toleka ba dialogue sorte na sorte awa na kata Kongo awa ebotaka nango eloko moko te ya malamu na kata mboko etali ke dialogue yango bo dialogue contre qui? Contre FCC Cash to bozo dialogue na nani? Po Kabila na Félix wayebi cop na on basala. À part Martin Fayulu o Félix azobanga opusa pembeni na epona ki muyibi na bango basala na nani na Kabila. Siko dialogue obino mo otinda biso to kene dialogue yango mo dialogue na nani? Kabila Félix nanga bayebi cop na basala kimuyibi na bango famille se babunda ndenge babundela basolola se ba solola ndenge ni o dialogue na ya atato kei na biso na dialogue wana rien ne marche eloko moko ebota nango na dialogue wana eza nango ti
donc crise na crise, pasi na pasi, nzala na nzala. Moya kuta olobela ku makamba dialogue eza te ndeko. Bosana. Merci ndeko nanga papa journaliste congolais. Wa azo bunda pona mboko yo pe journaliste. Message nanga eza boye. Rwanda azo bunisa Congo chaque jour. Natanga Mobutu. Baba no kanga bato makasi pona okota musala isoda. Félix oyibi ki bokonzi ya président Louis Martin Fayulu obengi bana Congo bakota armée poto buna na Rwanda bakoti bele mais bazo bunda te Rwanda zo boma biso kaka bo ba soda oyo format bakenda wapi basalaka kala ndaku na yo basalaka para bango telema lamuka po oluka Martin Fayulu bobunisa Rwanda obie zwaki bokonzi ya président Lee mafa madili zongsela ye po mboko échanger so yo taki teti suka na yo ezali ya Mobutu akima ku tomonaka ye me ayo tomonaka ote na solo banabi mokozi ya mboka bazo ba mokozi ya mboka ya muyibi atika pouvoir bazo atreya atika ko disturb biso peuple congolais toza na pasi na makambo nyonso kolia pasi kolata pasi misala nyonso eza te za ko kama makutu tango akabia tozaki bien kenenge toza lelo atika biso ba théâtre suka nango Fayu azaka wa mokozi. C'est journaliste hein. Bana mboka to na souffrance to le la na peuple congolais. Si je nga na awa ya moko na féliciter na président de la République et logo lobby pour na muzitu merci. Muzitu noko pesiye wana félicitations c'est que pas déjà ba chef coutumier na bamboka. Abanda o sensibiliser ba chef coutumier pour na station na yo. Muzitu atika na ngambo wana. Problème ya mboka eza boy. Peuple congolais est souffrir. Tout le monde n'a pas si difficulté toi nango. Soit disant président de la République ya biso mboka oyo. Ozo mona te ozo ya na kati ya mboka oyo. Que mabe ezoko ya. Papa na aloba bien le peuple d'abord. Mais yo le peuple d'abord occupé no yango te. Olongoli elongi wana ya peuple d'abord papa na loba. Si le gars na bino to bisaka na IDPS. Mais biso na SID to lobi turo to za nzoto na nzoto. Turo to nzoto na nzoto. Minga kolobeza te to ara nzoto na nzoto. Monsieur le journaliste, à propos de Bouzobo et Félix Asala. Félix Asala, le roi doit avoir bébé na Katia Berceau. Mais bien, tu as bébé. Peuple congolais, ils ont basé Mobutu. Ils ont basé le peuple congolais à la Mouka. Félix Wana, il y a un moment où il a quel landaka. Naïb Sabino vérité, il a quel bandero landaka. Il a dit Félix. Félix a dit changement du Congo, c'est Martin Fayulu. Il y a un changement au Congo. Il y a la Mouka. Peuple congolais la mouka pour tout changement. Or changer Congo mobima c'est Martin Fayulu. Ayen a trahison na yek. A trahir Martin Fayulu. Ma bosse ni malobo, le monde malobo ko landaka. Abike oyo nyonso a ko trahir peuple congolais, ko trahir Martin Fayulu, tangi sanga oyo. Makala moto na mutu na ye. Amelambo, on bonne les yeux. Banda au pouvoir belle combien de fois? Imaginez que le pouvoir y a un peu le bâti. Première fois de le coronavirus. Na 5 ans à Liboso. Deuxième mandat, il y a Polo. L'éloigné moko. Nzoto, ça ne va pas. Hein? Si que l'oko eza yo teza yo. Oh yo yibi. Vesto balai tsayo. Ndimo longo. On a le pasuki des gens. Pesango mukono. On le eza yé moko. Akoza na susonga ni moko bamba. Yango posa nini. Azong sango na nzoto po eza nango ya ye moko eza veste na ye zongi sana yango kosela kimuluba te kikasa ete osela vantar tonine oali kamda so kendaka poto yo kendaka ya buzoba po bimaka na maleki no soit disant de toyoka wana entre parenthèses vérité désir bobeke Fayulu boy sabilo ngai peuple congolais apianga pouvoir. Mais vérité désire un jour. Et koyebana. Yango nemo Jésus ebisaka apôtre nemo ebisie okowanga na ngai 3 fois soso osanini akolela. Ndenge ke Fayulu lobaka mais lelo vérité Fayulu ebimi. Vérité a Fayulu sainini ebimi. Peuple congolais, toi sous la terre ngola la tête.
lokola tobeki lamuka debi to lamuki soki tokufi lelo toba jeune un gars comme moi père de 4 enfants na kufi lelo na retrouver en normal loy ba descendant nanga ba kozalaka bien ba kufa ba Libye ba kufa na États-Unis ba kufa wapi ba kufa pour intérêt ya mboka lokola Fayulu minute akodi kachote mais Nelson Mandela kato kacho 25 ans pour na mboko mais ye yango na c'est merci monsieur journaliste ndenge me ko autorisé ngai eliki na lingi na loba vraiment biloko bazosala biso tozosepela na yango te peuple congolais totali très monteux pour na mboka na biso bazo déranger biso tozomona eloko moko te bazosala biso surtout gouvernement oyo ya Chilo tozomona ngo échec na échec eloko moko te akoko yebisa biso akoso moindre mor karmouche na ko bunda ozobunda te mais ba peuple congolais lelo kuna est pays bazo kufa neti banyama baza ba peuple congolais bazo souffrir kuna bazo na kimia te bazo ko sala ko écarter toute une distance étendue oyo bana na bana mike ozoko marcher ba distance ya ba 200 300 km azoko retrouver quand même eloko ko lia te ozomona ke vraiment tout ça ne singoté nana ko sepelio kwa bongo oyo bango bazokufa sont des congolais comme nous comment biso kuna bande kuna bazo souffrir bino bozo sala biso mascara bozo lo boyina boy non les seules choses dozala ngoya to kende dialogue pas matse boki dialogue pour te meka ko résoudre le problème chaque mutu ozo bundela pona nini parce à partir ya dialogue nanga goya à partir ya dialogue Joseph Kabila goya partir ya dialogue mais c'est Fayulu la kozala bobo bongisa to welela bokondi mais to welele loko yeko pesa biso kimia na kati ya mboka na biso to sepela to vanda na kimia to zala bomoko mais soki lelo to limité ozomona ke bozo souffrir peuple congolais to zala kimia te bino bozo ko leka bino na bino bato IDPS mais oyo batikali ba congolais bazo souffrir boza d'abord tribalisme beaucoup de biloko moko ezali ke na kati ya Congo ezala kite na bana mikio bazoko botam lelo bazomona ngoke ba peuple congolais le bazoko mona ke bakasaye société des congolais mais les autres tribus ne sont pas des congolais mais c'est pas normal pour ni biloko abo ko sala na kati ya Congo et c'est ko simplifier biso ba congolais tozoko mona na bana na biso bazoko mona ko bazana 10 à 15 à 20 l'air ba ko yeba nini et ko zale loko moko histoire qui ne termine à notre pays toujours ko zale loko moko bazoko raconter yango yo mona muluba ko to mona e ko saye okomoneka akomi enemi na yo na mboko na kosentir ye te okomona nde tout étendu ya Congo mobimba oyo tokosepa na bango te mboko oyo amoni muluba aza traître aza ine or que c'était congolais sikoyo bandi komoneke mabe ozomona alors merci passe moi